charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisi nga lokola rescapa naufrage titanike kolinga ngai ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye teo paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Bonsoir Balandinho surtout il y a Diamant Noir TV. Merci ndenge na moni peza UDPS to sola na yepe to zana maître Churambo malemba table bango nyos bazali batulelo bazo soutenir pouvoir en place tout na bango qu'est-ce qui s'est passé avion oyo to éviter to tourner la question sur mo na titre to komi avion ezawa mais parce que je crois na linga bino mingi bino pe linga nga mingi tango za mambamboka to zakaka obligé to so bonsoir. Ouais, bonsoir Nayo naebike naebi kozoka nga oyo kanga très bien changement climat comme monsieur sali moi pas singi maître Churambumba na pesa bonsoir parce que so continue na diamant no pesa ba tension ba mingi ba pourquoi ba bazo linga ote yo momi lobela na pourquoi yo so koti ba bazo boya. Non mais parce que tout ça la vérité ba balinga ngote d'abord mbote mingi na batinyo so bazo landanga na émission ya Diamant Noir nabo balinga biso no balinga biso te nabo to zana bango kamoko na to zana bango kamoko te eza normal c'est ça la démocratie vraiment ceux qui bazo linga te pour nazaka na vérité parce que vérité ba balinga ngote mais aka teti un jour ça finira toujours par triompher na yebi que atale lo baboyi yango dans 2 mois dans 3 mois dans 4 mois dans 6 mois ba réalité to que ne ba confirmer que ah maître Chura Mamso azaki na avance à komona. Merci mais na yebi que ba supporter o balinga ndeka olobi wana en tout cas na Diamant Noir de Tolobaratoza vraiment la liberté donc mutuno surtout Diamant Noir alinga bino no sondenge bozaka wana mais lelo toza la question na biso zaka moko ezapi très simple question na bandi na ba réseaux sociaux pour moni likambu biso to moni likambu ya avion to tuni na question to tuni na mutuna où se trouve l'avion au président de la République lelo to tuni mais na ba source mususu biso to yoka ki ke avion na ezaki ebunga ki depuis lobby na 14 heures mais Diamant Noir azaki na bangote bino boza mieux informé parce que vous allez battre bozo soutenir pouvoir en place et pourquoi bino bat boza déjà na pouvoir wana mais pour na nini sous ko marché et to yoki li susu que Kabila mutu asali likambo wana mais ba preuve bozu wa pisoki bino bozo travailler déjà na ye. Donc, ma question est sur la carte Diamant. 3 gardes du corps naïe et puis na chauffeur na yazaki na kati wana et puis na ba membre ukrainien au bazalaki na kati ba bazali comme avion na bangono surtout baza porté disparu. Donc avion monani na noté maître Churambo maloba et pas na yo wapi sika avion izali. Non mais déjà mes condoléances vraiment na ba famille surtout au babungisi bandeko na bango na crash wana. Tout ça pour compatir na ba famille wana ba congolais surtout parce que o ezubiso za ba congolais même ba pilote touriste wana mais condoléances wana famille na bango parce que ba kana kite ba kufa to pété pourquoi ils allaient programmer nengo wana tout ça compatir na bango parce que ba kufi bazana même ça na biso mamusu bazali pe na même liti na biso mamusu bazali mabere menzambe na ebike pourquoi décider autrement vraiment tout ça na pas si pour na bango et ko eli biso ba congolais na ebike le ko le ko eli yo na ngai na bato azolanda biso te yango tozongo na gravité na ngote mais papa ya kufi wana mama ya kufi atiki bana na ye atiki mobali na atiki mwasi na ye atiki ba famille na ye boy na tu aningo musu ye mtaza ko sunga famille na bango mamusu ye mtaza ki kontia famille na bango mamusu baza ko compter récit ta famille pa na ye asala mingi pa na ngome lelo azali soute format tozo compatir na bato wana vraiment mingi UDPS parce que vous allez président donc oyebi mingi na kati ya UDPS lelo situation eleki. Déjà moi écoute ça commentaire exactement na bandi olandi mo mukindenge maître Churambo matutuni mituna na crash ya avion oyo ezomona te to tuna pa na yo avion eza wapi ebungi bongo to ekuyi kokuya abato banda makamususu. Merci beaucoup maman Gisèle, merci na balandio bazolanda biso, merci na maître Churamboma
Mes condoléances dans nos familles baza directement touchées. Sans compter biso famille politique à président. C'est une journée triste aujourd'hui pour Nabiso. Avion d'Engolobi, effectivement, avion qui jusqu'à preuve du contraire, hein, parce qu'il y a encore état pesant au Moulaï, il y aura des enquêtes déjà en cours pour déterminer, pour élucider la cause. Il y a crash wana. Avion ils ont retrouvé côté à Calais dans le Maniema. Donc il n'y a pas de survivants. Selon l'information Zali. Nous avons zélati Boutou Awa pour nous information très fiable. La réunion jusqu'à présent. Bon, je pense que peut-être nous sur la brouille ou plus tard d'ici dimanche, nous avons les magnosos. Mais premier zawana au moniteur avion et ça la crash. Tous avons piste de belé to privilégié. Première piste et ça la no piste où il y a piste terroriste. Donc il y a un bandi de ba est-ce que avion et ça là qui et sim et ba terroriste ba ngomba sali ba panzi avion. Deuxième nango ezalaka excès de charge. Manamusu charge ba chaki na cargo wana et les cas qui par rapport ya cargo wana ya ngone koza le kokite supporté ya ngone ko ici yango. Troisième piste ezalaka ya attentat. Mais pour l'instant, le coup anaza spécialiste na makambo wana te na kolo ba ko ba congolais te ka na lo ba ke na pointer du doigt sur X ou sur Y. Certes il y a perte à bateau. Mais le quoi, tu as 4 pistes où on a tu peux savoir nous temps justice et ça la moussala nango. Parce que ceux qui te dit attentat, certes, tu peux définir un spécialiste et pour boîte noire et zali et qu'est-ce qui s'est passé pour avion et le manabeni et s'est retrouvé côté s'est retrouvé sans tas survivant moko. Tous les bateaux bakoufi, bagarre de corona bakoufi, bafayi monsieur zaki na kati wana bana balobi le paré na kati donc Foma toza choqué na makambo wana. Est-ce qu'il y avait un point qui lobby parce que Toyo qui qui lobby déjà à 14h. Et nous là qui lobby à 14h. Non, il décolle qui je crois même jour au président le mois qui je crois. Donc on peut décoller qui mais sauf que président ça me comme là qui ba on va me comme là qui te. Père toi ne salama to yebité. Nenge na zone ba piste terroriste tozotala yango, tozotala ba piste ya attentat, tozotala ya charge pe lisusu. Parce que selon tout le monde entre guillemets, parce que tu as pas espérité. Selon la spéculation, on a fait normal. Tu as une spéculation, on a que charge les kaki. C'est la première hypothèse que camion a blindé, le président Jeep est d'abord trop chargé, sans compter les biloko qui na kati suba, biloko cargaison qui na kati, biloko kolia, biloko ebele qui na kati ya kosakarate ba biloko qui bena mo ebele na kati. Et sans compter sous na bateau. Avec cette petite avion Antonov, et puis il faut que Antonov voilà, et ça va c'est avion, ça les loter. Ba pays mingi ça il a mot de sauter. Donc ba pays on a ba toi et ça biloko mo ba ancien modèle, ça déjà biloko fait côté misé. Mais le quoi tout ça na misère na mboka na biso et que to kuta le côté, yango moni ba Antonov voilà les tambola ti lelo. Alors, première piste c'est crash cause à nakuna. Deuxième piste c'est cause à l'attentat parce que to éviter. Tout ça na mboka na un problème président de la République a auto le discours na ye. A auto le discours na ye. Namoni Tony la lobby ko ilelo OK to le quoi tozana ba auto pesa discours na lobby ke aza prêt à kufa pour na Congo zo paix est na Congo mbezo paix to éviter ce que zala ki première action va salier ndenge biso ba boxer to lobaka so zo bunda fo cha garde ikolo bon mamususu garde ezaki na se ngona ba pepoli mo proche a otombola parce que tant na lobby discours wana to moni pe makambo ebandi ko kena nzela wana hypothèse to zo pesa parce que jusqu'à to zo la espère va pesa. Troisième, ton biso monte une mort na biso ndenge ndekaka. Pour na biso to kolo wape que ça commandité par. Mais pourquoi mbamo directement ko pointer doigt na mutu moko boye oya zake na bino na ye bozo travailler sika moko. Pourquoi ya ko luka mabe wana? Non mais maman, batu kutu ba couple kutu evanda na kat biso na yo to na poto ate. Maman yo mwana ote mobali ba vaina mwasi na kati ndako par contraire.
mutalinga ne muninga te bavai na bango oyo kutu akenda kofunda na muningo séparation du corps banda kumoko o alala à côté bazala kata ndako moko ngapo nanga naza muntu na lobaka makamba président Félix Tshisekedi Tshilombo na soutenaka ye mais mariage wana eza un peu trop fragile trop ezobenda makambo ebele ekoko risquer makambo ebele biso toza na bonne foi biso toza na bonne direction ya kosala ke mboka kene malamu mais bato toza na bango mosusu na mariage baza na baidée na bango derrière la tête yango tokozala surpris tomona makambo so ekosalama oyo eza basignaux ezaka basignaux ezopesama me mosusu ya grave bato na bakoprépare na ndenge mosusu yango wana omoni il faut tozalaka prudent na mariage oyo donc il faut tosenga pena na peuple congolais to ekufa nanu mokie toyeba ndenge tokosala makambo mosusu mais biso toza na pouvoir ndenge olobi nanga normalement lokola toza na pouvoir bato eza role ya opposition nde lokola avion wana ekwei bango nde fatele baloba kuma déclare la question nanga déjà na milo beleki yango na quoi plus bato bozala pouvoir pour que kosala marche mais en même temps bato ya opposition moto bakoya kosala yango wana kuta ezali question na do yo mo déjà répondre donc c'est bien alors normal role ya makambo wana eza opposition moto akosala parce que biso toza déjà na pouvoir opposition nde fa déclare nde tomonaka partout soki eloko esalami awa toza na France tomonaka ba exemple ya baitalie ya balondres baallemagne soki likambo esalami ndenge wana baopposant nde balelaka ke non il faut toyeba vérité ezala qu'est-ce qui s'est passé amalgame elekaki pourquoi bato bakufi mais lokola toza na opposition moko eza makasi te opposition wana ti lelo elelaka kaka la plupart bato baza baopposant wana ce sont des commerçants baparvenir nde kokoma banani baopposant bazoyeba lisusu role ya opposition te yango nomoni pouvoir mpe ezwi sur role opposition parce que normalement eza role ya opposition mais opposition na biso lokola donc eza nango sur opposition yango eza na makambo nango baintérêt nango personnel parce que normalement en vrai dire mutu fana monte au créneau eza bafayulu eza ba Jean Pierre Bemba eza ba Moïse Katumbi eza ba Mbwisa Nyamwisi eza bato nyonso bazo constituer opposition baloba mais soki bango baloba na bango te po bango baza na intérêt nango mosusu tika peuple se prendre en charge yango moni leo na moni petit nanga fils mukoko liso evimbi lokola nde bavimbisaki Martin Fayulu donc eza role opposition te baosala nini eza normal to jouer tous les deux rôles parce que toza na bopposant te bato tozokonte na baza lokola bopposant bango nde bazopesa baotiela biso sous bâton dans les roues po to avancer te qu'est-ce qu'on peut faire le peuple veut se constituer comme un opposant hypothèse ya liboso ezali ya cash mais nga naza politicien personnellement nazo émettre doute par rapport à hypothèse wana je vais mettre doute pourquoi parce que toyebi ke bazone wana ezali bazone oyo ezala na baturbulence maître tour auta koloba toza na basouvenir ya passé ya baprésident mosusu oyo bakufaki na bacondition wana et en même temps président awuti kuna mpona raison ya sécurité asalaki badiscours ndenge maître tour alobi yango et à mettre même vie na ye en jeu mpona Congo na bacongolais oyo baportaki na suffrage wana ça veut dire que raison d'être na ye azomona yango te aprenez que tant que ya kozala wana congolais nyonso esika kozala sécurisé bon président awuti na Nations Unies alobi bamakambo ebele oyo ezoplaire te na bato oyo basali ke ti lelo mboka na biso ezala kimia te j'espère que lelo bandeko na biso bacongolais oyo balobaka je pense que ceux qui bazali bacongolais à solo ils se remettent en question ce que je les souhaite Maman Gisèle pa ebitumba ezalaka nde esika bato mosusu basenrichisaka nous avons un pays oyo nzambe apesi biso makambo ebele un pays très convoité au jour d'aujourd'hui pays voisin na biso lokola Rwanda ezali koémerger esali na bausine mais na bango moko baza na baminere wana te nazo se référé susu na discours na message ya président oyo asalaki na biso bacongolais oyo tokende koyamba ye na Bruxelles alobaki ya koindustrialize Congo
pona ko-industrialiser mboka oyo ezoluka nanu ezwa ata processus ya développement. Je pense que na ba intérêt oyo minéraux na biso ekendaka ezalaka banje mike te. Ce sont encore des sacrifices munene au chef de l'État asali, eza défi munene. Moi je me posais toujours des questions en prenant cette décision là, garantie nini chef de l'État aza nango. Mais comme c'est encouragé, c'est quelqu'un qui est en train de risquer sa vie pour la République démocratique du Congo. Tinenga lobi pas ce nombre de paroles. Ok, na défi wana tinasu. Donc, tant que guerre wana ekosila na Congo, ba mafia oyo ya ba minéraux oyo esamaka na côté ya est, soki esili lelo na ebite bandeko basali ba usine, le pays voisin oyo esali usine ya traitement ya ba minéraux na biso. Est-ce que bakozala a même bato wana oyo batongaki usine wana na Rwanda baya kotonga ngo susu na Congo? Est-ce que babana oya kosomba minéraux na Congo na juste valeur nango? Voilà des enjeux oyo, parce que biso tolobaka bitumba oyo toza nango ezali bitumba oyo biso moko tomi lukela teza bitumba oyo taka libanda, mais malheureusement à travers biso moko nde bayaka koenvahir biso mpona ba raison moko égoïste plutôt, et puis mpona kozanga koyeba. Donc toza na matanga. Mais ezalaki na combien de personnes? Ezalaki normalement na combien de personnes? Parce que ndenge toyoki ba source ki ezalaki na 3 gardes du corps na ye et chauffeur moko et puis na équipage ya ukrainien oyo ezalaki kuna. Donc à part wana ezalaki na combien de personnes na kati normalement? Non, jusque là chiffre ya 9 personnes, 8 personnes plutôt, ezali wana. Je suis en train de voir na kati wana na bato mosusu oyo ntango nazalaka na Kinshasa namonaka bango très régulièrement. Eza na bato lokola ba maréchal le chauffeur abandaki na papa Etienne ti bon, mais bon. Ntango tozoloba awa ngai mona alobaki ke nazo privilégier thèse wana ya hypothèse wana ya crash te, parce que avion wana eza comme matériel logistique ezali koaccompagner le chef de l'État. La kati wana eza na voiture blindée oyo ya chef de l'État yakendaki nango kuna bino moko oyebi. En attendant état-major ezala kuna, il fallait qu'elle se sentir quand même en sécurité. Tant que batouché na symbole wana oyo ya biloko eza komema koaccompagner ye na déplacement na ye mpona cause oyo nauti koloba awa. Donc c'est une façon koloba kimbo yo lokolo ozokanela biso ozoya kosilisa biso, alors sali au moins avertissement tomeki yo nanu totala ou bien tobangisa yo. Mais bandeko ba congolais bazolanda le chef de l'État azali makila ya Tshisekedi ya ba champion aza moto abangaka te. Etango lobaki loba wana ki akosakifie vi na ye, certainement ye moko ayebaki nini eza kozela ye. So à Congolais tout ça peut-être, mais aujourd'hui avec analyse nous comprenons que à l'instant défi wana ayebaki nini. Mais ceux qui toli tout na président Chim, ceux qui ezalaki na moto alingaki balingaki kobangisa ye ba oyo bazolinga kobangisa ekoki kozala banani? Parce que toyoki na baanalyse ya bato na ndenge ebele nalobaki yango na ebandeli mpo tomoni mpe bino moko na kati ya Kinshasa kuna ndenge bosali mobulu bamarshe oyo bosali ndamoni nyonso tu ndenge eleki. Mais soki ezalaki na moto azobangisa ezalaki nani? Ekokaki kozala nani, pardon? Tozali na bitumba ya mabele na biso, toza na ba multinationale ebele oyo bazokende komona ke baza na perte ya vitesse na makambo ememaka bango na Congo. Mingi baza koexploite Congo wana, même ba redevance ya pamba baza kofuta na biso te. Donc si ma multinationale wana nde nalobi manque ya sagesse mitema mabe na biso moko ba Congolais. Là derrière okende okuta bato mosusu baza na kati wana omona bato mosusu olia asalela mosala. Je fais allusion directement na ba généraux mosusu ba seigneur de guerre ebele
pona bango ekoma lokola business mboka ezwa problème te tali bango te bango soki bazwi oyo bango alokufala ba défi oyo tango moni ke bato ya IDPS batelemi moni na IDPS tozali parti monolithique te lelo ngai soki nasali eloko moko mabe na IDPS lelo naza koengage nango république kaka bandeko na ngai ya IDPS nde bakotelemela nga donc la charité bien ordonnée ezobande pa na biso tolite mingi tokufeli mingi pendant baane oyo tokóma na alternance oyo tozala na pouvoir oyo tomettre en place oyo tozosenga ça veut dire namoni exemple Blaise Souvenir alobi bato bakufi kuna ezali eza 8 personnes te ndenge totangi awa alobi ezali na ezalaki na 5 équipages ya avion pilote plus mécanicien, 3 journalistes, 3 gardes du corps rapprochés de Félix, 3 journalistes et 10 autres personnes. Mais na évité information on a tous eu un pas il y a fait souvenir plus de 20 personnes. Na évité ba précision oyo nini ndeko Blaise Souvenir azanango ngai naza na ba information on a su ça reste encore conditionnel parce que enquête euti kobanda donc tozolobela nanu au conditionnel na en tout cas information nga naza nango nauti koyebisa bino awa ke nazwaki information na Congo et depuis là nauti koyebisa bino ke il y a encore réunion moko ezosalema donc nautai mpe koloba ke peut-être nde tosola boye na cause ya coup de précision ou alors lobby nautai koloba ngo donc toza na domaine ya horlogerie te il y a eu mort d'homme tosala bamasolo na biso ndenge tosala yango tous les jours il y a eu mort d'homme équipage ya bapaya mpe bazali faut to respecter bato baye kosala mosala na biso na mboka na biso et ya mpe bandeko na biso oyo bakufi ce sont des Congolais donc je pense que to élevé nanu débat lelo aujourd'hui je suis là comme un responsable politique un chef un président à parti donc je vois pas pourquoi souvenir c'est un combat pour le Congo. Ok, toza ndeko moko en ligne nga tuna mutuna ndeko tokotisi yo bonsoir opesi biso Congo tuni question. Oui, alors bonjour maman Gisèle. Bonjour. Dr Samedi na bengi à partir à Paris, en France. Et j'aimerais poser question. Oui, tozo yo kayo papa. Voilà. Donc na analyse les pas ça là sur Félix Tshisekedi. Tant de kozoloba ki Félix Tshisekedi azolinga a lancé des films tout à sali discours à lobby qui a kokufa pour population congolaise et Joaquimia. Il y a même Félix wana a sali alliance na mutu ou alimataka bagia kuna na est. Mutu wana za kabila. Même ndeko wana za wana ayibi ki mutu alimataka bagia wana na est eza kabila. Mutu azana ba connaissance na ba Rwandais eza kabila. Mais comment Félix a reçu sa guerre aussi longtemps qu'il y a na kabila bazana mariage. Bozo mona te ki bozo même bozo quand ça peuple congolais. Ezake papa la eza question. Eza question. Ah d'accord. À répondre. Merci. Ok, bon, merci Nandeko Ndenga posé question na ye. Moi je pense que le président honoraire Kabila ce qui a zalaki na ba combine na ye na banguna pona ko détruire Congo mais bato bayaki na ye ba multinational wana na uti évoqué baza na kati parce que Ndenga yelaki surtout toyebi à travers AFDEL les acquis régime moko yaki ezalaki ici la rébellion. Donc, ba multinational wana o ba memaki mais oyo bazalaki ko exploiter ba minerais na biso na ye mais avant ya kende to monaki ki atelemelaki bango amemi bango ti na ko changer code oyo minier oyo eza ko permettre bango baya ko lokota ba minerais na biso lokwa bazolokota nguba et au final andimi
azongisa mboka oyo ye Kabila na bato wana bazalaki nango mboka. Bino boza plus bato kotomboka parce que sur le bic ezaki rôle ya ba opposant mutu côté opposition mutu fallait basala yango. Mais kutu bango bafandi na bango tranquille. Mais bino moko bozo tomboka. Do bino bozaka so likambo eza na faveur da binote mabe koti. Ce qui ka likambo na bino eza donc chaque likambo faut kaka côté ya pouvoir en place bango mutu batomboka bango mutu batelema na nzela bango mutu bapanza biloko nde tomoni na ba image wana o eleki ndenge fils mukoko vraiment na ngaki mingi na pesi mbota paso na biki courage et koleka bien temps mususu na ko solana ya après. Mais pourquoi kara fubo tomboka kara so likambo za mais lelo bato pozo ba vandi tranquille côté net ya bato la muka nde yo lo ba to pesa et to pesa mingi exemple ya la muka pour la muka mutezo sa l'opposition bata la muka to moni mutasali mo buluté mutu moko tomboki te. Mais pourquoi kara fuza la kabino non batu oyo batomboki soko landi malamu bandeko na so batomboki bamono ndire Félix pas alaki piégé parce que moi nazo na kofunga na mingi te parce que photo landa ba piste normal soki to solia ngo lokola ba congolais to komona ke makambo nyoso tu on est fait elubaki pe Félix po to mona ngo déjà na passé na Biarimana ba kufa na ba vieux ya boy ba police belé ba kufa na makambo. Alors yango bango ba moni ke oh comment avion pour ceux qui est là qui ne présentent pas un avion parce que tant qu'il y a voiture na blindé jeep neza na kati après ko ya avion admettons qu'il y a zaki na kati avion mais l'autre dans les solo mususu yo ka ici l'autre moteur va piste criminel to mbala moke faut commenter par Kabila ou FCC si ko loko la président et ka kendaki na avion mususu de joie qui pour ma mususu ngaki na avion wana ba information makambeze bien on moni to ko ka koloba na mingi te il faut to collecter ba information sur vrai. Pour nous dire que ba Congolais nous sommes ba ezalaki Kabila mutasali au monde asala côté to so ko piste vrai pour toi informer peuple congolais souci on est kota biso pour miso betela maboko ende kona ngai bazo se pe na liwa wana mariage wana bomo ende ko suke la bino mais mariage wana eza entre congolais na congolais mus na étranger ça ba congolais mi ba il faut boyer ba force mi ba zo bunda na wana ba sujet ozongi singa yo moko lelo lobi bien lobi eza entre congolais na étranger yo mtolo bien lelo mais yo kala mtolo baki te na tiki ka question na poso na zongi so na ngomba tuso to ba otomboka e ko masusho po maloba na mtolo baki amoke nani alobaki kazaka congolais te yo mtolo yebisanga ngo mais lelo comme iso mariage te mutalobaki Martin Fayulu mutayebisa biso awa na Paris na Bruxelles que Kabila za étranger Martin Fayulu et puis kuteza ya kokamwa te parce que yemoko Jeannette ya leki na ye li passe année soi-disant entre guillemets alobai na parlement ke ngai na bandeko na nga tokolaki na Tanzanie tosalaki armée na Tanzanie donc ils ont accès déjà que basa ye biso te yango na déjà te makambo to tu nango quatre côtés eza bena likambo oyo ezalaki bongo mais na lino tozoke na mariage oyo na tolanda bandeko na nga ne bazokoma eza mariage oyo fo ezokende sous bien te ezo risqué tokola mokona tongo moni président de la République aza sute ou bien tanta moko esalami ou bien likambo esalami. Alors d'où il faut président azwa les devants. Wana nazolo wanga take congolais nazolo wana te ba espère ba pesa biso avion ko ina nini pourquoi quoi parce que ba crash salama to mona ba avion kutu ya mineno eza spécialisé koleka ezo ko ba tazo kufa ba 300 ba 400 mais biso sikoyo na ndenge tozali boye na ndenge mboka na biso ezali eloko nyoso ko sala biso et comme déjà ko pesa biso lokola ko éveiller biso tozo linga su ko croire que c'est normal tout est ko sala mais ça soit normal. Namoni be souvenir azolo ba souvenir mais na yebite ndeko na siko yebisa ngai yo atange yo lobi na ngake na lobi no ke nazoko koloba nazoko ko ke nango à la congolaise te okinozeli te ndenge zalaka na fana no pointer du doigt mutasali ngo boy tant que tozana ba preuve te il faut to réunir tous les éléments. Tout le monde a katana poto soki avien kwei mbala moko te olobaka o piste balobaka ba privilège ka ba piste nyonso na uto yebisa yo ben souvenir mamuso zalaki te tango na zoloba tozana 4 pistes ba privilège soki avion e kwei première piste ezalaka attentat bayeba soki eza attentat terroriste deuxième piste ezalaka musu avion ezalaki surchargé par rapport ya tonne nango balekisaki charge cargue nango eko okweya ndenge wana troisième ezalaka pena attentat oyo que ou bien ba beti yango roquette ou bien manitiko jusque là avion eza bati na se
mutabimite mututo akufi. Donc tozana quand tozozela boîte noire sala musala ou bien ba satellite eza likolo tokoye ba prendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour l'instant na kolo bala bino teke Kabila mutasali yango. Oh mutasali yango bata FCC na pointé du doigt te anta tozana ba mort tozolela. Moi je crois que na yebi keza eza piste moko très dangereux o tozalelo lokola eza likambade il faut kozala ndenge moto kolobelango. Mais toyebi que y a un problème. Il y a un problème aussi. Crash wana lokola esalami esalami par rapport ya discours oyo président salaki na Bukavu to esalami na likamusu po nalandi malubunga nazolanda siko maluba na ndongo lobi. Et ceux qui ezalaki moto azoluka ko nuire na président de la République et quoi kozala nani. Toza na biso 4 chemins de chemin te. Toza na problème moko ba congolais mususu balingi Félix Tshisekedi a réussir te. Ba se constituer ba ke ko fanda pembe na Kabila. Échec nyonso to ekozala Félix olezala ba congolais moko ndambo ba sepela ba réussite na ye. Ole ba congolais ba sepela nango ndambo ba congolais ba sangana Kabila po sepela ba mela champagne. Que omoni a réussir te, omoni a beti libaku. Or biso souci na biso ezali ke ye a réussir. Mais ba congolais musu ba sepela te entre autres bato bazolanda nga bayebi. Donc léo le rôle ezali au moins ya mawa au moins na osala émission na sala na vibration te po nazomona déjà perte ya bato ndenge sala nazomona ali nous des choses vraiment faut congolais peut se mettre ensemble entre biso ba congolais te to tuni ka question soki ezalaki mutu alingaki ko yo mutu tuni ke odolobaki yango na landi malubano eskoki kozala nani yo ka ndenge yo meminga musika soki mutu alingaki konuire na président de la République il faut nazala ba argument na yebiso lelo pelo zokoka te na moni lelo se fungula la lumière vote télé pourquoi kozala nani te oyebi pona nini parce que tozana mawa moni bato bakufi omoni so na bina bando pointé du doigt mbala moke Kabila mutasali yango que soki eza bongo te tokozala kwa topesi information moko eza normal te nalobi tous les pistes eza privilégié même yaye Kabila yaza notaire atanta wana eza privilégié eza normal eza privilégié mais tozozela bespere basala musala tozala ndeko moko alinga tuna motuna bonsoir papa tozoyoka. Ok, pas de problème. Bonsoir Jiden, bonsoir. Ah, bel souvenir. Mon ekala comment vous allez muko? Tozoyoka papa. Nazolo la boy. Omoni mayo ton babala naka, il kana contrat to signaka. Contrat ne stinga déjà la clé. Atengwe ba signaka, ba mari ba signaka. Mais contrat na business ya FCC cash. Na yo moko suka mboka no ngana yoja moté. Qu'est-ce que vous avez signé pour yo du congolais so alanda yo? Il faut moyen de biso no ke boni ni so na FCC to signer deal to lobaka boy. Il mo so yo bi ya moté. Suka mboka ata yo no zawa. Yo bi ya moté. Ok. Et puis, je vous dis que il y a Congolais de Paya. N'est-ce pas l'engagement de toujours nous baquer, Kabila n'est pas Congolais. Biso toujours fait un mariage, il y a Ndoki, na Bosanto. Okoki kosala maka, okoki grand jamais na mokili kouf. Mais ce que Félix a fait, la conséquence est là. Quand vous dites maintenant, toko fouiner dans le passé à Kabila, et que nous sommes en moment, je reconnais que Kabila c'est un étranger. Nous avons tout la contradictoire na chef na yo Richilo. Ah, on est la question. Richilo baloga ko fouiner. Bandeko ya Kasai ya kama na oba kufa. Na ba oba kufi lolo. Yo no bio zo ki la bato ba kufi lolo na jo mawa. Mo me bele ya Kasai ba kufa ka. So ki la ba ba hache. Donc pour dire que moni dit je crois oza mutamasa, on dit ba terre moi. Oza mutasécurité,
Ben souvenir mutalamuko aza makambalobi na ebisa bango di nini Kabila sinaki na Félix Tshisekedi. Oh. Est-ce que papa yo nanga tozolanda tozala omoni nga na lingaka te omoni tozala makamatanga be souvenir tere ozoke nanga yango ata na oloba bo soki ya yawa alobaka makambo epesaka baninga attention po be souvenir tozala malamu parce que yo landanga bien ndeko na bandeko na baolanda ngai lelo bino bokomi komona lelo ke coalition oyo esalami nde ekomi coalition diabolique mais bato ya palu baza bato ya liboso basala coalition na Kabila mon frère papa na biso Kizenga ye mutu andimaka ke atrahi IDPS atiki Kabila na pouvoir obosani ndeko na ngai ntango basinaki coalition wana ezalaki malamu mpo ezalaki bato ya lamuka le même papa Kizenga wana na coalition na ye alongwe mpo azalaki affaibli ake kozwa nani oyo akoma premier ministre Adolphe Muzitu aye na ye na Congo na Kisasa atie na place na ye mais yango na coalition ntango wana bango basolaka nini biso otunaka question wana te mais lelo oyo lelo wana ete so Kabila azalaka congolais to azalaka nayebi te ekolo nini mais lelo oyo nde ekokoma mabe mpe ekomi sera Félix Tshisekedi c'est là je trouve mal parce que mutu abanda makambo ya coalition eza papa de Fungi ve na biso ya palu mutu ebanda kokotela Kabila à l'époque na 2006 2011 basali cohabitation basali deal na bango vi akomi premier ministre wana bato nyonso ezalaki malamu nayebi te mpo na nini ezalaki malamu à l'époque wana baprésente biso Muzitu ezalaki malamu à l'époque wana mais lelo oyo lekolo ekomi bonga na ochango lekolo ekomi muluba tosala ngo bongo mpo mona bien nango lekolo ezalaki mutu abandundu elengi lelo lekolo ekomi muluba nde ekomi problème moi je serai pas à mesure ya koyesa yo eloko nini bango basololaki mais eloko toyebi basolola ou pas force na biso ezali ke ndeko na biso congolais aza na tête du pays c'est ça notre souci eloko tolukaki ben souvenir ngana oyo na poto awa ezalaki yango wana à moins que bo changer idéologie parce que moi je change pas ngai nayebi ke ngai nazalaki combattant réfléchi donc ngai nazalaka réfléchi nalinga kokota na bamalgame te nalobaki boye soki bolingi mutu nyonso to azala te c'est bien mais bolobaki ata koni tondimi koni mais elo eza koni te na région de papa Lutumba alobi avant kufa alobi me congolais toyebi te likoni oyo mabe likoni oyo mabe likoni oyo mabe biloko ekobela mokolo nini kongo yango ekotombaka mokolo nini Félix mabe oyo mabe basalaki siko kongo moko ya France moto étranger moko aye avandi na tête ya mboka na ngai pendant plus de 18 ans soki oyo koyebisa ngai ke nasala sous débat soki moto wana azali congolais soki aza étranger à ce moment-là na moi débat na kosala te le fait d'avoir été à la magistrature suprême ya mboka na ngai pendant plus de 18 ans ce monsieur pour moi c'est un congolais d'ailleurs plus que ngai na ndeko a posé question parce que Kabila a eu secret à Congo le ngai na moto a posé question donc alliance au bango bazotourna alliance soki tosignaki alliance na Kabila na FCC na Kabila te mais na FCC donc pour dire que Kabila azali un ancien président de la République na bandeko ebele congolais ebele oyo bazali na kati ya FCC ezalaki alliance ya bonne gouvernance ya gouvernance ya mboka mpo na réseau moko mpo na paix na kati ya mboka na biso parce que la paix a un prix et paix yango nde ezali source ya développement ya mboka tant que paix eza te tokozala en même temps bo se souvenir Kabila il disait ou akokufa na munduki ou akosaboter mboka. Alors biso en tant que responsable on a préféré opter pour une voie diplomatique dans le sens que to privilégier mboka et le reste est kokende normal. Oui. Ah. Bonsoir Papa Kandolo, tozoyoka. Voilà. En tout cas, on a eu regretté mingi na batu ya IDPS. Comme si bazo na Congo on a été la pena moto. Bazo on a vraiment réalité d'aller en face. Réalité d'aller en face que Félix a la pouvoir te maman. Et ça dit que tu vas vous démontrer. Mais Bando bazo bima na la télévision bazo défendre maman on a autre une chose. Bazo ba ça les droits. Ala makambo de kile on a limité. Mais ba petit batula bango na IDPS. Kasi yango neza malamu siko tunye mutuna pourquoi ba beti bongo yo tuna question ndengo lingeli. Voilà, on a posé une question moko. Et là, bon, les amis, 2 ou 3 questions à poser. Ouais. Et
azoestime ke bango bazali na démocratie, bango basigne alliance na Kabila, Kabila pesi bango alternance. On a posé question. Kabila oyo abomi bato oyo ya UDPS bakwila bango na kati ya siège na bango ya UDPS wana. Est-ce bango bazosenga justice mpona bato bakwila bango na kati ya siège ya UDPS? Bato oyo ya Kabila bauti kosumba na ndako ya bango kuna na UDPS, na ndako ya mama bazo balili mpona yango. Mais bango bazali kose focaliser na makambo ya bato oyo lokola babokitu bazopelisa bakati badrapo bango bazolanda bamakambo wana oyo tozokomprendre bango te. Donc na question nango ezali boye, papa azali kose contredire na makambo ebele mpe azali incohérent. Donc ezomona na kiazo posé te namoni kaza na bapréoccupation mwa ebele nayoki vraiment question à poser te abandi nanu par makambo ya pouvoir. Le président Félix aza na pouvoir te, donc ye mpona ye risque au président azozwa ye azomona yango te. Alobi état de droit makambo bato babomaki na permanence na biso tosengaka justice te. Mais yango j'ai trop nalingaka korespecte mingi bato bakufi. Nautaki kobanda awa nalobi durant 37 ans na biso ya dit. Nous, on a perdu. Il n'y a pas longtemps, au Monaki, marche symbolique, on a tout honoré la mort, on a vu la permanence limitée. Je ne sais pas ce qui est politique. Je sais que Batuming va être la Mouka, mais tant que vous landango, Nasuki ka na marche wana, ce qui a eu sens, c'est marche. Marche pour la mémoire à Batouakoufi, je pense que ça va l'édifier. Et on a le bail qu'aujourd'hui, je suis là, pas pour parler des histoires banales, je suis là pour réfléchir par rapport à l'évolution en bon cannabis. Donc, peut-être aux autres, on a ma question, il faut rappeler que moi, sens, il y a agencement et puis sens, il y a orientation à ma question. Donc, on est là. Si le président n'est pas chef de l'État, azana pouvoir te réalité en face des années. Il y a Zarana Suisse, Ebitemboulani na Kinda Kishasa. Ngai nazali à cheval entre Kishasa na Poto. Je connais la réalité aux Olekana Congo, aux Congolais Bazanango. Et puis je connais. Bandaka to déplorer batyon sou bakufa. Batu bakufi kaka na crash wana te. Ba femme violée bazali bande bakufa belé. Est-ce que totika la kana situation wana? Ndeko nanga namonaki Dominique de Villepin le bakelo moko. Avant, on pousse à la bosse là, bosse la bakoufa 10 000 té. Parce que la raison où tout le monde a koufi, bon le langue solution. Parce que ceux qui 10 000 bakoufi à pouvoir vendre, c'est que ça pays té. À où tout le monde mikolo. Pays surtout et l'ingaka et empêcher ba mort. Mais tu vois, kasi au moins que yo moko zo pesa biso ba réponse da. Yo le biso ki moko akoufi ba banda déjà Rolandela. Mais ba o bakoufa ki yana kasi pourquoi ba nina Rolandela bango te kasi lelo muso e bakisami. Au moins que o ya lelo comme ya mibali. Justice et donc ça musala maman. Justice, président de la République, Moutalande raté. Moutalande la question justice. Justice, Moutalande Moussala naye, pour nous relancer tous les déroulations Bakoufa. Même Bakoufa, a continué pour Moussa les a bélayés, moi comme Talbaï qui a zo, pour toi avancer, faut ta non asimate. Si quoi il y a le bique, il faut donc moi déjà Koufi ko bandano ko landa moko wana, après si quoi soko tiki ba Koufi be monte que to komi ko zo ba situation o to komi nango lelo, ndenge bandeko ba Koufi lelo oyo vraiment tozana mawana bango voilà on comprend des philosophies dans ngate maman Gisèle na lobi boy na zongi na parole wana soki to fandi te poto solola to kozonga na kao ndenge ba Libye ezali ndenge ba Syrie ezali lelo moni ba bombe zongi lisu kuna parce que bazoko ka kosola te biso to zoki déjà chance à tout moko congolais moko ya biso sa koti na numéro 1 na biso peu importe asa déjà wana et pas na biso to sepela. On comprend, dans le sens c'est la bonne. Mais pour ne pas tout bakoufi, toujours justice c'est ça là, ça les a président de la République, justice c'est ça indépendant. Et ça la indépendant, ça la président de la République. Bakosa la justice pour na bande kona miso koufi na ba viola, na ba kamwe na sapu. Oh bato so la bana justice il fait ça là. Bato basali makambo na photo kanga bango, poto kanga bango. Tant de comment jouer biso ba. Oh on est ça là mot. Et ça va cher de jouer. Ba lini vérité ça la matière à l'établité. Yo kanisi ndeko na ngaso ata ben solution zaki Martin Fayulu ne makamese ngesa la malabrakataba lero mbele barkeli c'est salamaki mais tout ça na chance ba okokate et puis président abiso
jeune qu'il est, visionnaire qu'il est, à l'obbi, aza prêt à Koufa pour na kimie au Congo. Deuxième parole, au demi sur Mobutu alobaki, je suis prêt, même ici à signer le pacte avec les diables pour que le Congo soit indivisible. Je le ferai. À Salango. Le lobby du président Félix Tshisekedi alobi, s'il est possible d'écouter tête na ngai na okita, mais qui me reçoit na libanda parce que ngai moko nazo sala partie ya bato bazali ko attiser ba fait pour na ko diaboliser. Moi je le sais parce que je l'ai fait. D'accord, président Chimpona Mkwalelo, voilà. Bano ezalaki nini ya makasi pona matanga oyo ekwei na Congo pour biki ba information za non penza mingi te tozela tango koya maloba suka po to koma biso kosukisa. Pona kolakisa na ndeko wana ke makambo eleki na permanence lelo ezali mécontentement. Il y a des Congolais, où il va voter qui le président, je parle de l'échantillon, où il est tout le temps permanent et prêt. Et qu'on a que manœuvre nyoso, où il va koya, attaque nyoso, où il va koya contre le Congo, et beaucoup de peuple où il voter qui président, debout, si ma président naé, on a protéger, n'engue to banda qui naé na Genève, par rapport à ma complot à Genève, n'engue to bozala to protéger, Timukolo. Mais protéger contre qui? Parce que yo moko uti koloba mo bien awaki. Tozo protéger contre bato oyo balingi épanouissement à Congo te, bato balingi bien-être à Congolais te. Par exemple, lelo ce qui est s'avéré que avion na ye wana eza ko garantir que toza simana ye. Voilà, c'est ça. Donc protéger te. Parce que dans la route Kinshasa, maman, je suis en train de vous dire que le président, place Azali na minute oyo, Azana nous kotia na se. Mais lobby, alobaki yango na Belgique, naza dictateur te, na lingbo comme sanga dictateur te. Mais ngandenge na yebelie. Ce qui est lekeli a moni que vraiment que non ba bandi ko attaquer ye. Comme dictateur. Le temps comme dictateur, vous avez nini. Puis nous qui état de droit. Mais moi, je lance un appel. Je vais répéter les angles Monsieur Excellence, président de la République. La présidence normale n'existe pas au monde. Aux abons, aux en a besoin de réconciliation, aux en a besoin d'alternance, aux en a apaiser. Mais moi, je pense qu'il est quand même temps au Simba Fimbu. Nengo Simba l'Arabie sur bataille de personnes. Donc, moi, ça au moins, j'ai lancé un message parce que dans la Kanda, il y a comme on que les histoires sont en train de se passer dans le Congo. Mais il y a que des Congolais qui ne comprennent pas. Papa, il y a des Mona, les bisous Congolais, tous comprennent. Maman, Gisèle, pour excuser Ngaï, Nato, on a vu, je m'adresse dans le peuple congolais que l'habitant président comme on a Beta Fimbu, Balo. On a posé des questions. On a la première remarque na sali na eloko utoloba mutoleki mutu na ki congolais azate Congo ezo fait partie na biso nyonso na Félix de tant tolobi Congo biso tu faire partie na Congo. Bon tokede eloko utoloba président aza dictateur te de comme si azo plaider azo mona ngo que notiza normal mutako comme un dictateur ya obi que notiza tango bando beta fimbu donc on se préparer comme nango parce que lobi que tango bando beta donc pour yo eza eloko ko lobate mais pour nous comme non pe normal que mikolo ya ko comme un dictateur oh eloko ko lobango te na yo mutozo ba que no eza parti ya peuple bon soi-disant parti ya peuple bon mais l'autre comprend dit yo mutozo yo lobi que Kabila ça fait 18 ans, Ayebi Sekra Congo, ça veut dire à Congolais. Na Ayebi Sekra est mon frère Congolais, ça peut trahir Congo. Quand tu es gouverner Congo, aux frères Congolais. Aux frères Congolais, sont trahir Congo. Il y a un frère patriote. Merci Ndeko. Nayoki Ndengo Lobi. Na loba kiteke, président Abeta Fimbu. Na loba ki lobby soki akomi kobeta fimbu kaka ba Congolais nde ba koloba omoni boloba ki boza ba état de droit alors ko changer maloba nangati et ngai nde mutu nazoloba et présidence normale des fois ezalaka parce que soki pe mwana
Ozolo Banaï Malembe Azo Kate, des fois en tant que papa, au Kopende Atalitoï. C'est ce que moi je demande au chef de l'État. Parce que, et comme il le collabore, Azanaye, Passoir, Mututo Akosala Nengalingi, non, c'est de ça que j'ai. Ngana Zakoloba. De Konangaï, je confirme, je persiste ces signes. Biso ba Congolais, ceux qui ont va bololé ou nini, ya kotika ke, c'est Kabila, a comme chef de l'État na mboka na biso. Plus de 18 ans. Mais il est Congolais. On a volé là. Kubanda kotika la kaka kufa na nzala. Ba Congolais msusu na kati ya Congo baliate. Voilà. OK. Merci papa qui m'arrive pour na lelo. Tous les informations ndenge na mituna oyo bandeko batuni ndeko. Merci na batunyo subala bazolanda pe bazalaki en direct bazo continuer kolanda maître Churambo Malemba. Je crois que Tim Sauto expliquer les kamoko au moni biso ba Congolais to shishaka makambo na ba émotion na ba sentiment ce qui les kambeye bozo ko jango normalement na normalité ya ba problème. Kabila sali na mboka la biso presque 24 ans to baka 25 ans. Le ceux qui n'a coupé sa nationalité et puis 25 ans à la tête du pays, s'il vous plaît. À la tête du pays. Et puis, bateau, bah, commissaire, pas comme en tête du pays, ce sont des Congolais bisomoko. Dans ce exemple. Bateau, on n'a pas compris, pour ce que exemple, pour le mettre, tu dois faire attention. Banda Kabila, quand on a pouvoir, Batabandu Numbavana Kabila. Bangomba commissaire président de la République de l'Onama Ndakotangela yo. Tozana Moutuloko, la papa Théophile Mbemba, que je respecte beaucoup. Alobaki Kabila za Congolais. Obemina, Christophe Muzungu, Tozana Kimbembe Masunga, Tozana Jean Kimbunda, Tozana André Kimbuta, Tozana Kinke Mulumba, Batona Nyoso tout, Baza Batabandun. Bango mutu basala ke Kabila Vandati, Tozana 25 ans lelo. Ce qui tim salobé za Congolais, et ça par rapport à Makamona, parce que ce qu'on l'a dit de Konanga Fayulu, Fayulu alobaki na biso na top Congo ke Kabila za comme tout autre citoyen, aza na droit ya kova na kati ya mboka oyo a bénéficier na ba droit nyoso tout. Lelo ne zalaki malamu. De ceux qui Fayulu alobi yango lokola za mutu alamuka, faut tobeta maboko. Ceux qui Félix alobi ne comme problème. Là c'est là où l'amalgame ezali. Fayulu aloba on a top Congo bande kwazola ndanga bayebi ke Kabila aza ko na Congo. France on esenga passe. Mutu aza na famille na ye, aza pera ba akoko va na yepe. Azongine na ndako na mama va ina limité avant de na Belgique. Malobi te po na Congo na ndimi na kufa. Mais maman to pesa mutora ma obike nga phrase député. Makabi to zana ngo ezo rabattre sérieux mais azo na maîtrise moko ndé papa kaka zo bomba. Mais ça un certain temps fatelema abanda ko répliquer pour makamuso ekita. Omoni mutu so cha munoko na pona na vandité. Mutu so munoko na pona na droitité. Ceux qui basu ba contre ya bien les Congolais na yebi ke tokoza na ba divergence. Tokoza na ba parti pris mais intérêt na biso eza Congo pe ba Congolais. Oza mais mboka to tsenga nzambe to za ba Congolais ke mama Gisèle. To senga penza mapesa biso Congo te. Congo ekoma lokola kitoko mwasi neti yobo kitoko eleki mingi mona akekufa na sida. Po ba kyoso akomo convoiture ti akekota na sida. Donc tellement ba or ba diambi logo eleki mingi mboka yoso ekomite tozo kokasu ko vanda kimia te. Ole ba Congolais to sangana to mi panza ni susu. Ba tozo panza biso na butu bazo solola, ce sont des ennemis la journée, la nuit ce sont des amis. Alors place wana ba Congolais to tia intérêt ba Congolais na centre. Merci mingi na to landingai na yo mto pesa nga parole merci na maître Churambuma. Diama Gisele Umba Gisele Umba Nakolena na ya Diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama